Mbote na bino bandeko balandi nyonso balandaka Kongo Alenga TV nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu. Bandeko na ngai toye kokutana na émission na biso bokoko bayindo poto solo la makambo oyo zali koleka bongo na République démocratique du Congo boyebeke réseaux sociaux ezali ya koyinda na kosakana te na likambo oyo ya Première dame, Maman Denise Nyakero, o azali bongo, molonga nito mwasi ya président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, bande konangai boyebeke lobby eleki na kata réseaux sociaux bande ko yinda ki mabe. Oto bengi Gisèle Mpela, o azali bongo leki ya alanga nzembo. Alain Pela, Gisèle Pela, Batunyoso, Bayebiye, Yepe abota bongo na Félix Tshisekedi Tshilombo. Bongo lobby na Kinshasa na résidence na ye, soda bakitaki kuna pona ko panza batu, pote ya solo bakanga ye ne to moni biso sur les réseaux sociaux, bakanga bana to bakena bana. Gisèle Pela abota na président de la République. Kasi ya solo bandeko bazali ko beta ba mabaku na ndenga ko sakana te ba musu balobi ke ya solo mama Denise asali mabe ndenge nini yalingi akangisa Gisèle Mpela basala bana ya Gisèle Mpela mabe po bana wana bazali bana o bazali makila moko na bana oya ye azali ko bota na ndako pamba te mobali na yo to bengi président de la République Fachi Beton ye pele ko bota libanda kasi ya solo bandeko na ngai ngande ko na bilo Kongo Alenga na ngalo baboyi makambo oyo zali koleka na couple présidentiel parce que zali ba problème zali koleka kuna ndako nyonso bandeko tozanga ba problème te kasi ya solo bango bazali bakonzi boyebi ke tango Mobutu toyebi ke bota même na ba ministre na basi ya ba ministre na ye Mobutu sakombi ye moko aloba yango ke Mobutu po azwa puissance azali kobima pe na mwasi na nga na koloba nini Mobutu aboti na basi ebele même lipasa ya mwasi na ye bazanga Mobutu bazali ebele bazali bana ya bobila dawa te donc Mobutu asala yango Laurent Désiré Kabila ayaki tomonaki ye pe na tchala mwana azalaki pe na babale na ye pe mosu azali kobeta libanda Joseph Kabila ye kaka ndeti lelo toyebi ke tomona bafoto na ye kabota na mwasi ya rwandaise na bana pe bazali me babale mosusu na kati ya Congo ya Joseph Kabila bandeko nanga babale ya Joseph Kabila toyebaka yango ti kasi lelo tozali na Fachi Beton bandeko na ngai Gisèle Mpela na mama Denise Nyakero bayebani depuis Bruxelles bato nyonso bavandaka na Anvers na bato bavandaka na Bruxelles bayebi couple présidentiel bien bayebi yango donc kibombanda ya Gisèle na mama na biso première dame Nyakero Denise ezali ya lelo te tango wana président Félix nano akomi président te bazalaki deya kopotana na likambo ya kibombanda na bango mama Denise ayebi Gisèle parce que mobali na ye kende kobota deja libanda ayebaki yango lelo yo président Fachi Beton akomi président tango akomi président ezali kita ye président mutu akoyeba ndenge akoki kofonctionne na niveau oyo akomi président lelo kasi ya solo bandeko na ngai mboka Congo nano eza kokende mabe de millions ya mbongo ezali kobunga na Congo susi ya bakongole ezali tozwa misala tolia tomona ke ya solo mboka na biso richesse ya mbongo nyonso bazali kozwa bazali kosala nango mosala ya kitoko
tout le monde a mis ça là que première dame nyonso a participé à quand tout le monde maman c'est ça de bengi maman Mobutu Antoinette à ça la bécole à ça la biloko belé avant Koufa que son âme repose en paix. La première dame nyonso tout bah ça a quelque chose né le tout comme mon maman Olive Lembe azali ko tonga hôpital aza ko sala misala ko sala sabatu biloko biso to lingi ba œuvre ya ngwana lelo mama Denise Nyakero soki to moni oza ko landa makambo oyo ya Félix mobali na yo aza ko sala libanda mama na biso zali pe na ba conseiller pe na ba conseillère ya basi to mona ka entourage na yo bozala ba mama belé ba diaspora o bazali awa makambo ya Gisèle Kosopa yo maman première dame ezali kitoko te Gisèle Mpela yete mais problème ezali na mobali na yo président de la République ba musu balobi ke ye moko mutu azwaki ye azongisana Kinshasa nde tolandi video ya grand frère propre ya Gisèle tolandi audio na ye alobi ke Gisèle Mpela azonga Kinshasa po mobali na yo Félix Tshisekedi mutu azongisaki ye alo azongi Kinshasa azongi yango pamba te azongi pote ya solo aya na bana pe bazwi quelque chose bapesi ye pe mosolo makambo ebele me bandeko na ngai biso bana Kongo totimba po badisession oyo tozomona yango me bango ndenge baza wana ezala Gisèle ezala mama Denise Nyakero bandeko baza na mbongo bazali kozwa mbongo ebele mbongo na biso bakongolais po tokoloba vérité c'est l'argent ya peuple congolais oyo lelo za kokende bandeko ya Gisèle baza kobeta tolo bamusu baza kolokwa bapose boyebi ke Alain Mpela azalaki na posa koma député mais toyebi te suka ndenge nini toyoki Boron Mpela ye azalaki na posa ye nde akumbaka Faci Beton akoma chauffeur na ye toyebi te makambo nyonso toza koyoka kaka Gisèle Mpela azwi bambongo azotonga basociété bambongo wana ye asalaka wapi bandeko na ngai mama Denise Nyakero première dame bambongo ekomi ebele bandeko toyebi te mboka Congo peuple na congolais nzala lelo réseaux sociaux ekomi kaka ke mama Denise mama Gisèle donc première dame na deuxième dame première dame na deuxième dame donc toza koyeba te Faci Beton boyebi ke ndako nyonso soki beton ekoti te na ndako na yo bandeko na ngai ndako wana ekokweya Faci Beton ye azokontinue kosala mosala na ye kasi ya solo bandeko président réputation ya président ekitaka na makambo oyo président de la république jamais tomona topesaka exemple ya Joseph Kabila auti koleka oyo tolobaka aza mopaya me bandeko na ngai totikaka komona te Joseph Kabila basi baza kowela ye totikaka komona te mama Olive Lembe atindi bato moko bakende bamenase fille moko boye to mwasi moko boye Joseph Kabila botaka na ye bana kasi ya solo toyebeki ya solo polygamie ekoma nango autorisé na Afrique Faci Beton akoki kozwa na ye basi azobota na ye polygamie donc balobi na Afrique ekoma nango permis donc toyebi te tokosuka ndenge nini na makambo yango sikoyo ezosenga yo moko conscience na yo ndenge nga nazali naza mobali mais soki conscience esali te nakodekone so nazwi mbongo soki eleki bandeko osalaka folie ya bamomi so bamomi te okosala folie ya makambo moko boye bato bakomona nde tokomi liboma folie surtout ya basi mbongo etindaka mbongo soki ekomi ebele basi kaka fo balia yango toko bima na basi nyonso kitoko ya ndenge na ndenge botala Gisèle mwasi kitoko mama Denise mwasi kitoko
Donc bandeko na ngai, donc makambo oyo ya Congo oyo eza kopesa batu mutu vraiment na ndenge ya kosakana te, na ndenge ya pasi. Donc Fachi Beto ye wana na Gisèle Mpela bango mibale bandeko na ngai bayebani. Bruxelles na Anvers bayebi ke Fachi Beto azali kobima na Gisèle mwasi na ye do chéri na ye abotisaki déjà mwana à partir ya Bruxelles babotaki bado babandeki na kobota mama Denise ba yebi. Donc potana donc yango tosengi bandeko na ngai ezali soni na couple présidentiel parce que biloko oyo vraiment ezali kobebisa réputation ba Congolais parce que audio wane bimi toute l'Afrique francophonie bakotala yango, même anglophone bakotala yango. Donc bakotala yango o bayoka en français te bako traduire bango bakoyeba ke na Congo première dame atindaki ba soda bakeno menacer mwasi moko babotaka na mobali na ye. Yango conseil maman Gisèle Mpela zonga na yo na Anvers, zonga na yo na Anvers po yo moko zako vanda awa bande kobota na yo awa, zonga osala makambo na yo pamba te oyebi ke ba pouvoir lelo mboka la biso mboka ya Congo eza na maboka ba Rwandais keba zala mayele batela bana na yo bozobota na président Félix. Oui, bana na bazali makila ya bana pe ya mama Denise Nyakero kasi ya solo ba menace oyo soko titi yango vandika hakuna lobi soki yote tamso bana soki yote lobi za bana pamba te Fachi Beto ozana tante ya ko contrôler yo parce que ya zotala makama mboka Congo mutu se komi doki mutu e komi ba charge eleki trop charge eleki akenda zonga boye doki makambo komi trop Fachi akomota la mboka Congo be élection pe komi pembeni do baza komi lengela makambo belé donc ba mbroyema biloko nyonso tout na peuple congolais eza ma mingi peuple congolais to bima na distraction ya makambo na bango eza makambo ya couple présidentiel ndenge pe ngai Congo alenga na koza na problème na mwasi na nga na zo chéri mo libanda ndenge pe ba ya tout tozalaka Alexis Champagne o bona boye likambo donc bande ko kwela ka bato makambo kwela ka bato e koli lelo Fachi Beto lobi pe ko kwela yo tozo loba ba mama pe nazo mona bozo take Gisèle mingi Gisèle ye aza mobulu atika mobali ya bato azonga mobali ka mutaluka mwasi soki Fachi Beto ayebaki ke babimaki na Gisèle awa na poto il fallait atika ye na poto soki pe Gisèle ayaki Kinshasa linga loba na ye zonga po parce que awa yo koluka problème zonga na yo. Donc soki Gisèle azovanda na Kinshasa ti lelo aza na sécurité. Je pense que batutu baloba ngo Gisèle tambola na ba soda nana pese ba soda wana Fachi Beto. Donc aza contrôlé na Fachi Beto. Donc bandeko ba Congolais to yeba ke mboka na biso ngo to lobaka to bundelande mabele ya mboka Congo eza ya ba individuité bato tuza ko mona ke baza ko bundela baza ko loba oto ya Gisèle to ya mama Denise to ya Fachi Beto. Fachi Beto Congo eza ya yeti bandeko na nga ya IDPS bandeko na nga ba Congolais mboka Congo ezali ya biso nyonso toza na droit ya kolobaka mpona Congo makambo oyo esepelisi ba Congolais te pe esepelisi ba Africain te parce que ezali soni oyo penza eza koleka na mboka Congo oyo mama na biso Gisèle azali kolela mpona kolobaka ya solo bandeko ezali pasi pe mawa mingi komona mboka ya Congo bato baza kolela nzala me ya solo bandeko na ngai kuna na couple présidentiel bazali toujours kobomana na kibombanda makasi oyo ezali entre bango
Merci mingi nzamba pambola bino bandeko na ngai tokoloba susu nini bango wana mibale première dame na deuxième dame Mama Denise Nyakero oazali bongo mwasi légitime ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Mama Gisèle Nyakero yazali légitimité. Alors, Batuming balobi ke bongo ye Mama Denise Nyakero babala ye wapi. Place ni babala ye balakisa biso mariage na bango leka wapi. Bandeko na ngai babalana. Oya Gisèle Mpela to monate place babalana. To yebite soki facha kanga lupango na kundolo pe to yebite. Kasi ya solo Mama Denise azali femme légitime. Donc, ce qui est problème, moi, quand na Congo, il y a qu'on réagir, à ça la raison. Parce que, mobile naïe, ça veut dire qu'on protéger couple na bango, na n'enga esprit à bien à l'État. Donc, Gisèle Mpela, oui, aux alliés congolaises, Congolais à Bisso, attends toujours par nationalité, attends au changer papier, mais origine naïo, c'est la République démocratique du Congo. Donc, aux congolaises. Aux a droit à Konoba pour Namboka Congo, famille Mpela toyebi yango. Aux a déjà na bayaya oyo, baza déjà reconnu, ba grand Alanga Nzembo, ba Alain Mpela. Parce que l'andi Alain Mpela lobi que soki batimbi leki na ye, en tout cas Mama Denise Nyakero oko bomaye. Alain Mpela lobi a décidé à kufa likolo ya leki na ye. Bandeko na ngai likamba lokotro. Ser na yo comme bimana président. Makambo yo wa République démocratique du Congo. Oh RDC Mboka Pola. Bato balobi RDC Mboka makasi. Non, RDC Mboka Pola. Mboka te, toko vivre makambo ebele na mboka na biso nanu kutu mona kutu te. Donc nzamba pambolaka mboka Congo. Président Félix Tshisekedi Lukobo Mamoto yoza numéro 1 ya mboka sala musala nde ya mboka toza na posa banzele salama toza na posa misala ba société tomoni okendaki na Turquie toza na posa ba biloko ba universitaire ba ya na mboka basala ba société congolais vivre kitoko tala mboka elengi toza nango bandeko ba congolais distraction ya Denise distraction côté ya diaspora ya concert ya Werason, donc toza koyeba te côté musu Karen Mokonzi, donc ba congolais ba koma mbouye na ba makambo moko boye moyepe mboka kende zate ole ke to koma to banda ko sambouye na makambo mboka biso ke kitoko biso mona ga na diaspora wera kobeta côté Kinshasa Mama Denise Nyakero na Gisèle Mpela côté mususu Karen Mokonzi na bande kotoko suka wapi. Donc, mboka na biso mama mingi. Nzamba pambola bino, bo s'abonner massivement na Congo Alenga TV, bandeko na ngai, tozali toujours wana pona bino bana Congo, tokolemba bino tezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Tokutele bongo bolimbisi mbala sima. Botika la malamu.